autorité morale na biso akata eloko wana ezoleka nana esa bien te ngana nazomeka kozapa ngo mwa muke me makambo ezozonga kaka ke omoni tala bana bauta na groupe na bino tala bazosala boye. Est-ce que likambu ya kobotola na ba chaîne ba producteur est-ce que ça likambo to ya na internet to soigner ça ngo bato ndenge tozosala ka émission boye na peso ka exemple moko kolo chaîne na oto osala émission lemisako kosepela nanga alongoli yo a remplacer nga elobi te ke nga na bomi au prince. Bon, peut-être Mabidi asala ki yango si c'est vrai asala ki yango akoy kolobela Mirma direct boyete habité na pesa lemiso rapport pas ndekone na ndenge pe ya mabete ozo comprendre na nyonso tu wana so otali batapoto ba otala biso bamona ke oh eloko ba sonela pena yango Mabipa Otigate, Aminata a choisi mal adversaire par rapport à Yé. Coquette sur Alimbisa, Esaïe, ce que Bazala Bazakina mes attentes moko ya kala. Ce que Zakali comme producteur, ngana ebi Mirma bien azalana et d'ailleurs je suis ma première bateau bando gérer les chaînes. Ngana travailler na Mirma. Et puis elle est très douce. Alors ba rapena te même ngamo. Na moni na Mirma ça na ebi na ngoti. Mirma on ne connaît Jerry comme étant tika botika mo et ça on a litomba mon côté. Mes chers internautes, bonjour, bonsoir. Parce que nous sommes émission Oyo et comme Libino na ndako nabino émission Oyo sera toujours présenté nos humble serviteurs nabino Prince Luamba au bopesa na kombo ya problème kendi pona mituna na zawana na nzela ya chaîne nabino Africa Espoir TV JD. Vraiment bon continuer ko s'abonner, ko liker, ko partager ma vidéo, beaucoup ça la vraiment jamais déçu. Merci mingi na yo manager babi manager Alberto Kalele manager Alberto Kalele pe maman na biso Flore Kisu mama na Flore. Vraiment émission le lancer fort mais Jerry Kobetox 207 ya presse wabi o azana lingwele après c'est Jerry Kobetox vraiment autres en temps il y a ko soana na nzela ya chaîne abino Africa Espoir JD TV bo continuer ko s'abonner ko liker ko partager ba vidéo beaucoup ça vraiment jamais déçu. Merci. Tout ça, bon, on a Jerry Kobetox, oyo vraiment tout ça, par rapport à l'actualité, il y a artistes et comédiens, pe mamou et tel, pe musique. Vraiment, ni les oleka, nyonso tout le temps, babi YouTube et comment tribunal, oyo, tout le monde a jusque là, juge ou akata mambu, azarati. Vraiment, na reçoit, moi en tout cas, il y a présent Félix Tshisekedi, ou à la tête sur le drapeau ya mboka. Bonjour Jerry Kobetox. Bonjour, moi Salanga Prince Luamba, bonjour, nous abonnés sur la chaîne Oyo. Jerry Kobetox yo mobile ali tutu ya mbomanazo lo beauté ya deuxième république muta déranger batu mabe na internet muta lo ba vérité mutu oya zongi sa batu tout ba anti valeur tout ba mal intentionné nyonso na nzela nga yo. Merci beaucoup na sponsor officiel ya chaîne nanga et puis à émission nanga na sizingu alternative valable et puis merci beaucoup na sœur na biso Ladi mère double na Lyon dans la ville ya Lyon na France na ville ya Lyon. Mère Nabiso Ladi mère double ndeko ya maman Hélène Vouzi sans oublier Sika Toza Oyo boutique boucle création ya maman Blandine Basele na Belgique toujours do bambote na o ebele Prince Luamba yo za moluki makambu ngape okutani pena Jerry Kobetox na si to luka makambu lelo to panza tekeka neto mesala. Merci na boucle création ba boutique boucle création maman Blandine Basele bio grand prêtre mère, vraiment merci. Na yope, balubi bébé chico mannequin, il y a Château Rouge. Château Rouge, ils ont tombé tant au coup, il rappelle mon vieux Adrien Chamotomètre, bébé zibé, babalubi tiafouin, papa Nolo Masombo mo preso, papa Nolo Masombo mo preso, balubi moté, ma maman Kati Masombo pe, balubi bongo, balubi. Papi Sapo, chef de ville. Papi Sapo, chef de ville. Bambote vraiment, yangwana. Poto kena lombangu, oza moko ya bana. Ya Kadim de Star, aux abonnés à modéro Totokan, au Seigneur. Mbutu Mutekotina, parmi Binobana, aux abonnés Aminata, son père, na Mirma, oh le Mirma, aïe, comme Samambo, bat, tu vas sur Internet, par rapport à Mambo, et les cas qui a chaîne, aux Aki, Soudiata, les le comme qui Mirma, les le comme Aminata, ndeko, à l'éline émission pour Aminata, à botter les chaînes. C'est Mbutu entre Bana et modéro Totokan. Yo pose à mon quoi à moi. En tout cas, merci beaucoup Prince Luamba. Moni, ngalelo, mambo ezo le kanana ezo sepelisanga te parce que ba o so na mi balé wana, baza bana papa na nga modéro, Aminata son père et puis na Mirma
baza bana oyo tobimi biso toza bana oyo tobimi na makolo ya mode jusque là nga nazobengaka ya mode autorité morale na biso akata eloko wana ezolekana na esa bien te nga nazomeka kozapango mwa moke me makambo ezozonga kaka ke omoni tala bana bauta na groupe na bino tala bazosala boye. Est-ce que likambo ya kobotola na bachaîne baproducteur est-ce que eza likambo toya nango na internet toswanisa nango bato ndenge tozosalaka émission boye napesoka exemple moko kolo chaîne na oyo tozosala émission lemiso akosepela nanga alongoli yo aremplace nga elobi te ke nga na bomi yo prince eza nango bisengo ya mokili et puis tout est vanité soki lelo bakosona mpo na producteur se nga naleka bato ebele na makambo prince lwamba nga nasalisa bagag na bandal awa na tourne se bagag obike bakenda baintoxika producteur akata contrat nanga mais nalobe elo te atangelanga mpe na bakombo bato yango na serre na biso moko boye nayebisa yango mpe en face boye naya koyebisa na tele te me nayebisa en face boye moni makambo yo osala okutanga na monde oyo kosala makambo osala wana te donc bana ya papa nanga Mirma que je respecte beaucoup et Aminata son père en tout cas mpo na ngai batika no makambo osalana lelo bato nyonso baloba omoni bana modero c'est pas bien soki chaîne ezalaki pasu et d'abord nanu ezalaki pasu ndiata te elongwe pasu ndiata eyepa nani kasi ekipe esupa Aminata eza nango bapatron na biso ya poto mokono nga na poto te akosepela na mutu asepeli na moma wana. Est-ce que Mirma lobi ko se uti wapi par rapport ndenga tsaki fatu na casting fatu babike fatu atala marate fatu na mamaga fatu atala marate yemi mabi Aminata kina oloba kuna na mukolo chaîne non totika biloko wana soko koti susu na serre na biso fatu kashika oke je respecte beaucoup aza moko ya bandeko o basali pe musala ebele abondile msubo mwana na ye na musala théâtre même Mirma wana abandi théâtre lelo te Aminata na babandi théâtre lelo te moni makambo bango baosala wana il faut baleki na bango baoya nsima et puis bango nyonso tola so otali baza baprésidente faut bazala modèle mpo na bana na bango nga na uta ofashaka bino bopekisanga voir même Mirma pa yebisanga géri te mama osala na tika nayokaki na tikaki ve nanga London City de Londres abenganga aloba nanga tika serre na biso Zidane yoyebi na matanga mave alobelanga face bo géri tika biloko wana osa faut toyokaka lelo so tosalir théâtre nga eswaka nga makasi prince nga na famille nanga ta mutu angongi azala te star a liboso famille nanga ezanga donc alors théâtre oyo musala onasalaka bayo ofingaka tofinganaka c'est pas bien tolongona na devoir ba Nigérien babeta ba 1 million de vies na 48 heures o ti lelo théâtre congolais to olongola ngo ti tolongona na devoir wana ole koswanaka. Est-ce que Mirma bipa otika te Aminata a choisi mal adversaire par rapport à Yé. Coquet sur Alimbisa, Esaïe, Fatou sur Alimbisa. Ce que bazala na mes attentes moko ya kala. Ce que zakali comme producteur, ngana ebi Mirma bien azalana ye et d'ailleurs je suis ma première bateau bando gérer les chaînes. Ngana travailler na Mirma. Et puis elle est très douce. Alors rapenda te même maman, na moni na Mirma ça na ebi na ngoti. Mirma on ne connaît gérer comme étant stika. Botika ngo. Et ça on a litomba mon côté. Na théâtre obimisi pe bana mususu na théâtre. Lelo bazo honorer yo. Ce qui ba mona bongo c'est pas bien. Donc batika biloko na oki kutu ba komo ba ke na tribunal ba ke na parquet. C'est pas bien botika yango Aminata son père, mwana ya papa nanga, ta bo sala bongo bo tumbande académie des stars. Bozo baby sa komo ya esika auto uta. Donc c'est pas bien. Producteur à Kabola bino te. Comme Mabi muta créé Mambo Nyon Sueza Mabi du Ada Bongo c'est mec nabino. Moi je ne pense pas que et puis Mabi di pe na yebi. Je ne pense pas que le va peut-être muta chance ka na yebi na mabatiti douana te. Muta créé ngo ne bazolo ba ke ba pesa ki mbongo mukie ake ko déclarer. Aminata bengi Mirma. Bon peut-être Mabi di asala ki ngo. Si c'est vrai asala ki ngo akoy ko lobela Mirma direct ki boyete. Habité, n'a pas salem sur rapport pas de connaître. Na ndenge pe ya mabete. Ozo comprendre. Na nyo so tout wana so otali bata poto ba otala biso. Ba mona ke oh, eloko ba sonne la pena yango. C'est pas bien. Batika. Et puis na Congo mutu akana kasha za la kati. Yo ça la ba film kashi na na kasha. Et ça encore ba transport, ça encore ba moyen zéro pour mboka na biso pe. Kasha za kala.
On a le baron, il y a Janias qui parmi bala mibalo banofuta ma chère. José de Londres, Sami Mokili. Bazaki parmi ba Irsil Péchant à ce qu'on y a na bana basi. Bala duchesse bazaki cher. Mais lelo. To koma prince mutu na ngani nga bengi singa. Lobi nga pe na ko bengi sa ye. To koma ko sungana. Nga on a sa cher neni nga za hypocrite nga sa cher neni. O ngana frappate na nzonzing. Ngana frappate na nzonzing na lo bango pe ke na za victime ya ba jeune o ba boya ka ba pousser bango ba kota na nzonzing. Te ya modé te. Te faut ça l'académie. C'est modé mta poussa ko te kota na. Na lobi boye. Ya modé te. Na lobi boye. Koki meloro. Koki meloro yo lobité. Te koki meloro yo lobité. Ozaki victime ya ba jeune oyo. Bazanga baboya ki ko pousser bango na ntonting tango bi ozaki victime na ba jeune o baboya ko pousser bango na ntonting to mona chéri Cobertos na académie des stars o ezabongo ya modéré Totokan Seigneur c'est ya monda aboya ko pousser okuta enanga prince o chéri te lelo tangelanga bana nyonso to babima na ntonting ba président groupe na bango babimisa bango so ningi sikola bando tanga bakombo na bango na no tanga so intel boy est-ce que groupe na MT fulai Ponga na fulu na nzonzi foka ya mode. Zaki victime. Te na bina zaki victime na ba scénariste. Non, obe scénariste. Zika na zela na ba na compléter na ba scénariste. Ya mode à l'époque to zaki groupe moko na notre zaki travailleur na ye, azaki na producteur te. Azaki scénariste. Azaki na producteur te. Alpha Bokole. Pour premier film na. Premier film no tourna ya Alpha Bokole. Na lobby premier film na tourna Alpha Bokole. Moi premier film na nga na 2004. Chris Production à vivre à la télévision. Scénario écrit par Mamilo. Assistant Yamode. Ba okamba ba scénario. Et puis Yamode na lobi boye, Yamode pesa une chance. Zela, Yamode pesa une chance. Mamilo mutasala biso casting. Mais Yamode mutasala ki ke to monana. To ya Mamilo abi yaka na bala no na le casting pas bo monani. Ngazo na holo baba na sala victime. Yamode atsaote. Te Yamode tanga zwi nzonzing nga za isupa ya modeta oh ya modeta nga zwi Alpha Bokole mika manuzi témoin heureusement mto filmer biso za témoin wada to tomboki na ba mika to sali groupe bon siko problème te toke malembe hein problème kinda za Chéri Cobertos c'est ça siko tangu yo longwaka déjà à Académie des Stars ya modeta nga no sa casting ando benga ba na Académie des Stars te à part pe ba no Académie des Stars ba longwa pour ba dudu soupe ba longwaka à l'époque mais ba casting na bango benga pe ba dudu soupe banane mais yo no benga comment na pas Alpha Bokole na joie film moko oh mais film moko ça et puis film était film moko c'est quand ni bagara ya mode a pe parmi muto yo pe a pusanga te omoni posto ya bitabo zo lingo tchelanga na koya na koya ke o géri zela na ebisa yo parmi ba film était kanga bata poto ba yebi boîte noire on a joué ya mte tekanga makasi film ka oyo lobi ya moda tchanga moko wana et puis ta koma locataire ba tchanga da na scénario nga moko nde folie de grandeur na kima na ya mode pour place na mona mta a pointer à ansa oh mais biso to tourner boîte noire na sans été na locataire ansa mta na ba jeune na lobi boye na locataire prince okokimisa nga mai na olo na lobi boye na lobi locataire ta biso to tourner boîte noire na salongo à l'époque na ndako président Caleb na en face ya pembeni ndako président Duche gesho inganga fa na sa payot akoma locataire na ya mode nazaki da na rôle sauf que on a place à Hans sauf que tes place à Hans tes place à Hans olingo ke comme na titre ba ke place à Hans Jérémy tanga jouer wana et puis nga jouera papa nga na jouera jeune na lire libaya des côtés place à Pakaloui te jamais na place à Mututé mais venanga kolia na libaya na boîte noire Bigérie moi libaya liebo Alpha Lelio mabe donc locataire okonyata lisusu sauf que na landaki ya nanga Fiston Nzuki Batista asaki groupe fallait nazala directeur artistique na kena na longwa na pemene ya mode na lobite ya mode abimisa ngati ah place na kena odinda suma kasi o ba teke to sala film mo boy wana produit par Muto Poto par Fiston Nzuki Batista premier film à l'époque azala productrice nana ebiso la zipa maka so inaza lelo nazala eza grâce ani on benga mingi ba lava ba benga mingi ba Ginola mais yo no séparé traité te o géri to mona modéro te ngana bo beta mutu chuki mbala mo na premier round o nyama na scène OK voilà to zabongo na 207 après géri comme tox moi fulanga je oh
ngai lelo zela tena lobi boye zela ngana zela nga lelo soki lelo bana ebele ngana fula baza bana groupe nanga pour fula mutu ezaka ateke presque Yamado na groupe no déjà Yamado na groupe na yo normal mais bato ebele bandeko yo tanga te bandeko ebele pesa bango lumière na théâtre Congo est-ce que bana groupe nanga na pesa exemple même sobi mo na mabele lo na loba mabe pomba azamona président ping pong na lobi boye na bimisa ete okomaka tango yo komi film ne beti mutu abimi figure ne monani non film bolingo ya bapombe selera te bete na YouTube tala scénario écrit par Jerry Kobetox idée générale ya film eza ya mutu mususu mais alobi Jerry mwana modero o apesa mayele ya kokomelanga film ya Mado pe zaki ya mutu mususu nani idée tizaki ya mutu mususu idée ya nani ndelo ba marati yolanda bilobela ndenge pe ya pomba idée ya mutu mususu mais idée ezali ya Océan Olivier Mandela alobi Jerry comment filme on a commis bolingo ya bapomba esilaka te ngana ninga loba likambo pona ni ya moda peksenga de makambo na ninga loba likambo pona nini nakoloba ke boke notala filme boye bobeta comment mutu bona filme na premier film na jouer internet et bima filme nanga ndeti banani to sola malembe ba tala biso teza clair zala pena clair ndeti banani to tse pomba to ba mama minata to tse pomba to na lobi boye ndeti banani ba robeta premier film c'est mon frère pomba za ndeko nanga azwaka déjà makamu pa presa ping pong na kin mais na poto premier film ne a joué pe pomba pendant jouer pomba tando jouer le quoi 2 minutes premier film na jouer pomba za film na nga likama bonga yoyo ngam na koma ya mibale bolinga ba pomba ba film nini oyo ba redécouvrir premier film et bi misa ba artiste premier film totanga pombo tangi pomba film ya Mado bimisanga Mika Malunzi Bosco Kanunga kwikwi na otanga te obina tanga malembe et bi misa ote potomono déjà na ba boîte noire banini c'est ça malembe yo sous-estimer film ya Mado etekanga makasi nalingi yo za scénariste otanga pardon film ya etekanga ko film kozala JTT na plateau Zala laisse au répondre biso pardon obi film bimisa pomba premier film internet pomba kotanga na yote yo za scénariste film ni susu o bimisa actrice mo boy to acteur mo boy na lobi moi na ba film o bimisa bana ebele to vandeli sujet oyo to vani moko poani pomba après na lobi film ya Mado ebimisa nga ebimisa migra ebimisa kwikwi kwikwi ana tourner de banzonzi mais aloba nanga mon frère film no etekanga oui après pomba na ya Mado otanga pomba na Mado ebo migra malunzi yo ebi migra malunzi lelo pona nini biso to yeba ine seka cassette baby donza film ni yo monde ozotanga mo teke yo moko ozotanga tako na bosa na ba petite selfie film mo so ba petite selfie pomba Blandine Mafuta Karine Mado non bima pa ngati ngane nazwa bana ya batu musu na pesi bango lumière pesa Blandine Mafuta te na bi bana ya batu musu leti na serre na biso mo a jouer pa muyombe gauche Salima Mayala aloba ngo na bemission ke muta pesa nga makamu na poto eza vie nga Jerry c'est Blandine Mafuta pour pesa lumière te c'est bon, merci. Nous avons la Jerry Kobetox. Jerry Kobetox à Toki et pas Luka Abima. Oh Jerry, t'es presse. Oh Jerry, n'est-ce pas que le rôle Luka Makamu. Yom te rappelle ça va monter ba théâtre. Oh Luka ba problème mais presse ça ma bé. Ba longolo musaba longoli nani musala ya likola Robino. Joe bagato ba longoli musala likola Robino. Parce que ba propos on a payé to y en après mais surtout to kenina nous to glisser mam quoi ya théâtre poto to kanga vraiment marambango Jerry Kobetox so moko pe ya bambiaka ou na musala oyo ozana ba vingtaine d'années na musala oyo vraiment parfois ba moto nyonso lelo ba poison mambebele na ba théâtre lelo rolo ba surtout ba poison. Merci beaucoup Prince Lomba. Poison nyonso te lo ba mana théâtre ko banana Rambo 1 Rambo 2 3 4 5 6 c'est ça lukuta boti ko c'est la théâtre makambo miga dans lembe
Poisson tout, et le bama la théâtre, et à Lokuta. Ada Raïs. Lukuta. Président Caleb. Lukuta. Naebi sur tous les poissons, le bama na mboko na kata théâtre, ba théâtre ba chelinga poisson za Lukuta. Eza Lukuta. Oh Gérit. Poisson nyo surtout le bama na mboko muta théâtre chelinga muninga ne poisson Lukuta. Bon poisson ba chela bango ba kufa atende. Oh mba popo na na simango. Na lobby tous les poisons. Naebi sur tous les poisons et puis batango ba poisonné mais mikono sona chaba poisson elingi masanga. Poisson elingi Thomson. Poisson na biso bien que Lokuta. Président Caleb ku nzeta mubesu na lobby na boyango boka ibutu nzeta okauka. Na boyi ba poisson nyonso. Ngai yeyo porte-parole à NTPC. Nation open encore. Bana lelo na komi porte-parole à NTPC 140 NTPC. Président Caleb ba longola na NTPC. Nga e bonga na zana NTPC. Na mi konta kuna makasi. Obi pona ni prince, ça fait très mal. Maman mo avai na ndako mwana tanga na ina. Maman mo avai na ndako nde bande na so ba vandi boye. Nièce na mo kalinga sala théâtre. Aya mona ke prince lo mababo kelie ba chelie poison. Oyebisa carrément, oyebisa ndekoloni ko sala théâtre ti. Ezo sala ma pasi mingi ya bandeko na biso bozwaka na TV ba chelinga poison boye na preuve te. Ngana c'est la preuve. Ba tengela nga comédie na kufa na mboko to kundai ba chele poison bango ba mona. Bana mira esa zo banga mambo ya kitasa. Ah mira esa ko la neta sila zo luka mata. Eh oh Gérit, oh lo bana Gérit. Tika mira esa sila. Bo mira esa za suso. Mira esa obilo botala ye. Mira esa sila. Malembe. Championnat zo beta ma prince ko ma filmer. Dernièrement na mona ko pa ser na biso Air France. Nanyo Anaveta. Anaveta, na mona ko pa Anaveta. Monique na yaki na président fo apo Firenze ya mbaginga. Vous comprenez? Grâce na yo na yaki chez yo, to kote na président apo. O koma filme. Classe doit mira esa tia na Congo. Classé parmi ba actrices. Akokana bakata. Akokana Suzi Bantu na Ora lelo. Akokana Irsi Pechanga. Akokana Sina Bisalu Bekam. Akokana Gabriel. Akokana Mama Top na Kitty se kuta akokana Tina Viviane. Oh, kasi yebisanga. Ça on va suna Cardozo te. Leti, Cardozo kuta Cardozo. Abeta bango instantané. Instantané, Cardozo, Barcelone, abeta bango instantané. Ser na biso azangi makambo kosala. Ngai bokende na chaîne, ebite so na kotanga komba chaîne wana. Mika Malunzi. Les paroles s'envolent, les vidéos restent. 7 ans passés na yamba mira esa na Francis Kalombo alaka ngai na okenda Angola na tiki na nga théâtre na keko bala na bota na ngai na umeli na musala oyo siko na théâtre esa suni una balite yango na tuni aboti te eza sens te ko bebisela baninga oyo bakena okay kuna te bozo tshela bato ba poison aboyepe mambo ya batinga kati na moni pe ndeo na biso bidibidi a répliquer à lobi eza ya solo. Mais quand on a subi des théâtre, à comment les mécaniciens. Oh, mais je te parle. Je suis bien informé. Bidi Angola, comment on est mécanicien, à théâtre. Tu vas jouer à Kuna. Bah jouer à la télé nini, championnat Angola, championnat Kalembe. Est-ce que vous connaissez championnat théâtre ah bah Cardozo bah régner awa. Cardozo Mimika Bongo. Bah Mimika Bongo bah régner. Bah Naomi Barcelone bah Princesse bah Conquête bah régner. Bah Davina. Si vous yo beta championnat Angola, championnat mo boeki. Foi na. Ba beta championnat ba mamo indo. Au moins étoile kuta boyine championnat na yena. Ay championnat bien championnat anglais. Ensuite transfert le plus cher. Tant que chaîne YouTube webi na ngolé ça la théâtre eleki ya sila bisalo. Tant que faux championnat kuna. Ba ya wato bundawa. Soko sili tika baninga ba continuer musala. So aye batena Cardozo. Pour no tchaka Cardozo. Tira Carbonato yo ponara. Pour ni Cardozo kaka tchai kaka na bato génération na ye. Po e bakata kata na kate azaka ke bakata tilelo. Azo jouer na oranyoso. Oyo ko zasko mama tumba. Mama mira esa okenda kala to bosa yo zala kwa babakambu ocha bikuno ocha kuna te etali bisote. Yaka ne betawa ne marqué l'équipe nationale.
Ah, kuna tala on a tchaka Real bi. Oui, ton numéro yaka ne beta. Mboka mort. Si na théâtre. A tchaka na e. Mais awa. O sutu ko beti na Cardozo boye. A tche babi yo chete. O beti na Naomi Barcelone boye. Yo banzadi na banzadi. Donc ah ça championnat mabe. Le bati kabilo ko wana c'est pas bien. Donc soki basili ba vanda basila. Siko kingakati sala batu nini? Est-ce que toi linenga yekuna? Est-ce que vous menez kingakati? Yanga na tuni théâtre on commence à on est maman livre. Tiens, moi si batu ya bolingo. Amoni ke obi ba kongole to linga ya mo ko bebisa bolamu na biso. Mama ona ninga vanda ka bongo wana. Asapi na famille na kosunga bango. Mais le combat mutu théâtre kufi charge et la mutu. Maman livre. Asapi na bana maman banoko, bana maman leki ako salade. Ce que yo bake ngaba depuis ki ngakati banda 1 2 3 4 na sina kenda. Nakufa. Na koboya na ata na koti ici ata na il faut que biso soto ken. Biso ba garder du temps pe photo tikala. Total rappel ne prince lomba outi azumu sounia, azumbongo, azo réunion. Ya ka to mela, c'est bon. Bango moni basa, o moni bango bana ba théâtre kala ya sera tourner disque. Mi tema mabe la ti bango. Batika biloko kinga kati ça n'a rien à voir na théâtre. Et puis lelo yo artiste lo bana tsala cinéma monde na teta langa okomo rêver kinga kati talanga. Et ça normal te batika biloko na ser nanga Mireille ça. En tout cas soza makasi futaka transport yaka championnat zao. OK, bon merci.